Bonjour maman. Merci na sepeli maman na moni biloko tindi ba Joël. Nzamba pambola yo pour ba poko na biso to kati fete si lo bosani biso na ngolo nzamba bosani biso to tindeli biso ebela loso na des to soso en tout cas nzamba pambola yo pour mbala sima poko tindeli biso ebele koleka o. Merci nzambe vraiment mona. Merci. Wakoko. Boza bien. Tozana de la part ya maman Marie Grâce. Atinde bino keke bilo na otika kuna de sac ya loso na de carton ya soso bokolo bani ata pona yeso ki lo bakolo bazali kolo apambola esika zali alata ye kwa la mala ndoto akokisa ye akanisi bakoko bazali na solo na mafuta na bisika ya kovanda te ya bolia na kombo na yo musato nzambe lata ye kwa la mala ndoto kokisa ye aza na bosenga na biso kote alesa biso na nzoto alesa biso na mbili. Papa merci kolo nzambe apambola ye azonza mingi sana na kombo na ye. Merci beaucoup nzambe en tout cas apambola bino basi matoya pe sur otala bino nzambe apambola bino on verra bango presque les hommes veillants faut aider il faut les solliciter ils sont là maman msusu bango ni ba baza konto mbote ba mama boza bien toza bandeko toza ndeko maman Marie Grâce atinde bino lo de sac ya loso na de 14 to otika la bino tiki déjà kuna to oza image bolobini pona en tout cas denga azoka ni sabiso nzambe tuzo prier pona ye azo pe mingi soki azala ta anasina yambi ye déjà na molimo naza pasteur mama afepa ko nzambe malamu bo ndenga azosala makambo ya mutindo nzambe oyo ya ngai nzambe ya biso nyonso na kabinda awa ate moto akutushe ye te amen oyo akomeka akokutana na loboko na nzambe omonaki mokolo mosusu bazokoma bakomeka ye te ye akota kaka na priere moto akobouge ye azate po te tala ndenge tofanda azokanisa biso kolia na biso bongo nani yango ayebosakana na ye mutu te biso bakoko tokotelema mutu moko te akobouge ye afanda akola koleka biso amen koleka biso amen po te na bajour oyo ezali koya akokanisa biso amen merci tolingi ye